De son vrai nom, Riva, duo de scène, il porte le nom de Mongali. Très cher ami internaute, nous vous disons bonjour, bonsoir selon l'ère à laquelle vous nous faites. Un grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission Micro Populaire, une émission événementielle. Grand merci déjà à Junior Mbouya à la presse de vie. Grand merci à la régie finale, là je vois Mike à montage. Un grand merci à M. Ruffin qui sont sans oublier. Et Papi Kelly, je ne peux le dire, un grand merci par sa manière de faire les choses, par sa manière de voir les choses. Il demeure le seul et l'unique sponsor de cette émission car il agit avec toute responsabilité. Comprenez qu'il s'agit de M. Mali, le champion Zaka Kamoko Nakati à Londres, Mali de Londres, les champions. Voilà, ce film demeure un mystère, ce film demeure vraiment un phénomène avec les acteurs qui ont pu jouer dans ce film. La vie est belle, comprenez pourquoi. Et les lois 4 cas à recherche sur Kitaki Bongo Awanakati à Matonge. Nous sommes dans la commune de Kalamou et tout ça. On a beaucoup d'artistes Oyo. Joueur qui n'a qu'à film La vie est belle. Lui c'est l'artiste Mongali et né autour de son vrai nom Rivande Azabongo invité Nabiso. Il y a une émission Micro Populaire Lelo. Mongali, bonjour l'artiste. Bonjour. Boni. Ça va. Ça fait un temps, Bunga. Comment vous allez? Santé? Santé, madame. Merci, j'ai fait. Vraiment. Ok, voilà. Bref, présentation Mouké concernant l'artiste Mongali. Le vrai nom de Mongali. Mongali, aux natifs, il y a Congo parce qu'il y a pas mal de gens qui non Mongali, il y a Botamana et Libanda. Et il y a une occasion, il y a film. Voilà pourquoi tout le monde un peu tout me capé sur nom par rapport à parcours. Et puis, il y a film La vie est belle. D'accord. Non, on est natif à Congo. D'abord, on a la commune à Kinshasa, on a Isoke. La commune à Kinshasa, on a quartier Kazama, on a Ngwaka. Na tanga awa, na sisa bakela sinanga na poto. Et que dire d'autre? La zone qui a dans les années 84 et depuis Wanati Lelo Nazaraka Otiga ozonga supotote si nakenda ba voyage comme talaba na kuna ko talape famille mususu ya kuna mais sinon te naza basé awa. OK. Et après tournage à film ça a peu d'activité dans la mususu pour filmer ça mais na ba 86 hein, 86 87 par là. Voilà. Actuellement, là, Mongali Mongali Riva et Osarani actuellement là. Non, mais Naza, c'est comme Nicolo, activités à moi tengu de ça. Mais sinon, tu es dans le domaine de la communication. Dans l'agence Mokoya Publicité, agence de communication, agence RG et créatif associé. R comme Riva, comme Boyangai, et G, Georges Ngalula, Azana Poto, ça fait plus ou moins 4-5 ans qu'Azana Poto. Donc RGZA Association, tout le monde. Oui, Zali structure Mokoya Biso Ngai na Moninga na Ngai. Tobandai na Mosala la publicité Sika Moko, na Lintas, agence Lintas Paris. C'était une des plus grandes agences et à pub na Kinshasa, agence conseil comme il y a publicité na Kinshasa dans les années 80. Hein. Embauchaki Georges Nangai, na 88 et tant bapia j'ai Kosalema na 91 Bamindele Bakei. Georges Nangai, Toyokani, to continuer mon salon et biso, tozali kosala. Et to solina ba client, plutôt ba client ba solliciter biso to continuer pour bon batiaki ba moyen na bango en jeu pour na to continuer ko promouvoir ba produit na bango. Okay. Et c'est comme ça que l'agence RG est née en avril 92. OK, en avril 92 et nous on a cousin le pango na moni ba ndeto baba bike kuna kanisa mususu arrive aux acquis professeur na ina na tanga na académie des beaux-arts ya Kisasa awa d'ailleurs na pourquoi dans la académie des beaux-arts eza isika totanga na zosa sculpture monumentale après académie des beaux-arts awa na keko continuer na académie des beaux-arts ya Bruxelles. Saint-Luc.
après Académie des Beaux-Arts à Bruxelles, je continué toujours sculpture na Brera, Académie des Beaux-Arts à Milan. Ok. Et après, on a été à Kisasa. Nous sommes allés à sculpture, na bandaki yango na yekoli yango mettant na komia na yokoe na domaine ya ba image ya beaucoup plus ya vidéo ya cinéma na ya communication publicitaire. Sinon d'entrée déjà vie na yo eza lié na média, vie na yo eza lié na art. Pour na yo art et qui para place nini na vie na yo. Et puis valeur ya art na vie na yo tani. Eza comment dire ça essentiel. Pour ngai art ezali eloko moko toko vivre sans art te. Art ezali ya communication, ezali expression, ezali mobimba na biso yango mpe ezali trace na biso ya passage na biso na mokili. Lelo otango tolukaka kotala babiloko eleka na antiquité baza koliyebaka la civilisation antique à travers l'œuvre artistique na yango batika. Ils ont sculptural, ils ont pictural, ils ont la monumentale, ils ont la... Ils ont même babiloko qui va mona na préhistoire babikeke oyo bataya. Même ba gourmet, ba bijoux, babiloko voilà. Ils ont ba grottes, ba dessin ba homme préhistorique bazosa na kati. Lelo te koyebaka ndeni bato bazala ko vivre banani bazali ko côtoyer bango à travers banyama ba dessin o bango batika to mona ke ba mamutu bazala ki bref art ezali eloko moko essentiel. OK. Voilà to bitas comme solo ya film oyo et mouva penza et to ba continent africain mobimba pourquoi pas même et pas occidentaux film ya vie ya la vie est belle histoire ngo ezaki ndenge nini po to zo film wana La vie est belle. Ezaki réalisé par Banani, histoire. Ezaki histoire moro, ezaki vrai to ezaka histoire moro. Voilà, on a créé une histoire kaka pour karandenge zala kaka. Eza fiction, hein. Eza donc histoire ba créée. Eza fiction. Mutu a dit idée, a commis, a salé lokobo. Effectivement, eza fiction. Muta koma yango ezali moninga na ngai ndeko na ngai. Dieudonné Gangoura. Azaka vivant. Aza vivant qui vit en Belgique. Azaï professeur Naïna, un grand professeur Naïna. Et Asa va filmer Bélé, entre autres la vie est belle. Les histoires à Komaki. Et il paye papa Wemba Mingi. Alinga il paye papa Wemba Mingi. Effectivement, tant azo komango azo kanisa na papa Wemba. Mais ma solo ils allaient kuna na kati. Ils n'ont pas nécessairement ma solo papa Wemba à vivre quoi. Ils allaient na scénario na ils allaient bongo. C'est pas le qui moto ou à koki ko interpréter. Mais effectivement tant que ça kango azali komona Wemba. Et puis avant komona Wemba et ça s'est passé comment tout le monde Riva Mongalia à intervenir dans Kati et non comme un film donc comme histoire ba personnage basé belé personnage basé belé tant au film ici comment le financement liboso na niveau écriture ils c'est intime ils yo na bic na papier ou bien ordinateur mais après au kotangi sango batu ba modification comme kota après la correction après au comment le financement mais ce que dit babiloko tout financement babiloko te kangami ici comment le ko sala eloko moi bon niveau ya pré-production beaucoup luka nani ko s'occuper na recherche ya ba comédien c'est-à-dire dans salle casting chef directeur à casting na fazala mutako luka ba lieu de tournage fazala mutako diriger ba comédien fazala pour la répétition bref moto na moto ana rôle na et ba toise belé ba intervenir na cinéma on attend un casting producteur pour na ya mona que Wemba mokolo mingi papa Wemba mokolo par rapport à histoire histoire né à mon histoire c'est un gars beaucoup plus jeune
pour mon ayana nous papa Wemba. Et choix na bango se porta qui na petit makambo. Zaki genre il y a animateur moi zayana vivre la musique à l'époque. Petit na biso moi ikasa kasa c'est quoi comme papa. Makambo. A comme papa c'est que Zaki mais tant que producteur il fallait négocier le droit d'utilisation en musique. Il y a Papa Wemba parce que colonne sonore, ils avaient la musique naïe, banini tsezalaye, bakokutana Wemba, amoni Wemba en face, Wemba pas dans la salle de bain na Suma, il a trouvé très jeune, il ne faisait pas son âge. Et amoni azala qui rayonnant quoi, non. Donc la musique Dieu donné à ces réalisateurs, vous avez une raison. Il est tourné par rapport à l'histoire. Tourné film par rapport à l'histoire. Ouais. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui. À ce temps, vous avez un âge à peu près. Il doit avoir 35 ans, 35 ans à peu près. Ouais, il avait la trentaine. Et. Ngai na kuna ndenge nini. Dieu donné avec un ami commun, ils allaient prendre Papa Wemba tout comme pour Nangai, tous au kutana mingi. Et pas mon na biso Jamoul, Jean-Marie, na Miguel, na India, restaurant ils na ville kuna comme dans India. Moi na maman na India, lui faudrait. Toi bien Yann Kik, alingai pe cinéma mingi. Tous aïe na épé na production yo. Azalaki kosangisa biso quoi. Et na lui faudrait Dieu de Nasingaki to lukelaye ba lieu où ils correspondre na ba scène ya film wana. Donc tout tambola pratiquement lui azali na voiture moi mukebo na bo ces gens VW. Au second les amis ba voiture bo mtando reni ba VW. To tambolone partout koluka ba bisika ni to ko tourner to kanga ba photo ba polaroid na tango kangi photo bilimba la moko to na pokwa to la kisa ba bisika tozi ngai ba charger ngesusu na luka ba comédien ba lobaki on a batebele pour moto tout azali koluka ba comédien à côté mais entre autres ngai pe na tikoza la bosomoni moto azo correspondre na ba rôle bo peut na scénario ba rôle ba ko luka bango somo batu ba ko correspondre et tozo ya na batu ba msupe bazo ya na batu nga pe nazo me ma batu et chaque fois nazo me ma batu bazo senganga na kasi na sala na pesa bango réplique c'est-à-dire na lobisa bango na sekisa bango tona la bangi sabango ba joue ba bimsa ba émotion expression faciale voilà comme ça ba filmer bango pour ba mona se ba bon comédien pas ndeni ba ko réagir par rapport na caméra et toujours ça là tout le temps et le temps passait et arrivé un moment tournage Zalaki la veille le lendemain pratiquement tous les comédiens étaient pris. Tous les comédiens étaient négociés, sauf Mongali. Et pourtant, Naki n'a pas Mongali, Belé, Balekaki. Non, ils sont tout dit, les comédiens tout au bas de tourner le lobby, mais Mongali, non, t'inquiète. Mongali, Yom To Salam. Oh. Ah bon, effectivement. C'est comme ça que Bazaki n'a. Bon, je crois que Pépé Kalé, Pépé Kalé Ndeni. Bon, Pépé, je crois qu'ils avaient Dieu donné Gangoura et mon corps. Quand ils ont appelé sa réplique, Nanzembo, Anatang et Outi na Mboka, Baya, ou Motomo, il fallait y avoir quand ils ont parlé de musicien, Nana Cause, Zango bien, Zana Carrure, et puis, on a Pépé Kalé. Tu sais qu'à un niveau de casting. Sinon, à ce temps, Pépé Kalé a cause à Pépé Âge, parce que mon émission, est cause à la dernière émission dans la salle, peut-être. Alors j'aimerais que ce que la dernière émission tu vas profiter par rapport à l'histoire parce que l'histoire est là c'est belé mystère. Quand on a ça l'émission na Mongali, voilà faut tout et maintenant ndenge ni pour Pépé Kalé pas se figurer dans film et puis il y a Mkusina ni Emoro.
azala kaka salama ndenge nini casté akufa bango nyonso bakende Pepe Kala na âge c'est beaucoup là na ba 35 34 ans Pepe Kala devait avoir 2 ou 3 ans de moins que lui. Pepe Kala est plus jeune que beaucoup. Pepe Kala siko a joué ndenge ni puis à 7 ans avec na ba âge ni. Bon, Pepe Kala si ma mémoire est bonne, il faisait 2 ou 3 ans de moins que Papa Wemba. Ah, il y a qui petit par rapport à Papa Wemba. Oui, bien sûr. Il y a un âge ni. Moi, j'ai Pelé qui là-bas. Il y a peut-être un écart, peut-être une année. Ah, peut-être une année. Ouais, il y a beaucoup l'écart il y a 4-5 ans. Ok. Voilà, c'est quoi après bon Kabibi, bango ils sont vivante et nani maman wazaki moi aussi ya Mvwando. Maman Ndingari. Il est parti Kabiso. Ok. Maman Ndingari pas Kende. Mvwando pas Kende. La fille Batebele, Pepe Kala, tout ça, Pepe Kala Kende. Mais sinon, oyo baza vivant, beaucoup t'en rappelles des fois, soit contact pezalaka. Oui, contact Ali, Kabibi, Kabibi, Bibi Kubwa, là où tu es. Kabibi, tu benganaka, tu komanaka na ba Facebook, WhatsApp, nini. Mongali six wana ya temps wana ya film ya la vie au gérer kangonde ni. Succès ou les Mongali ou la succès à l'époque. En tout cas, film les salaka pena carton. Gérer kango. Succès gérer ngote hein. Na éviter que gérer que ça t'a pas la robia Mongali non, Mongali elle est tam sotali na temps au film bimaka. Vous allez quand même boité, vous allez trop jeune par rapport à l'élo. Et puis 30 ans. 8 ans on gérant au l'élo actuellement et là on y ba jeune ba ça na succès. Tangamona que non voilà na comme homme célèbre au comment est-ce que comme abusé na ba succès na bango. C'est par rapport à ça qu'on a toutes nos questions au gérant succès na yo ndenge. Mais il ba abusé à la succès. Mais non, bon je sais pas. Peut-être n'a compris les questions de la unité. Je vais dire pour être franc, échanger dans le Moroté na ezaleli na ngai. OK. Quand nazalaka na avant oza Mongali na pe depuis na koma Mongali. Au moins même ça za katanga mon succès nga Mongali na joie belle ba chéri kili. Mais effectivement, si ba curiosité zala toujours batu yo ebité ba ebio parce que ba mona ko na télévision na ndako na bango musuba otalo na télévision tamba kolia. Musuba otalo na télévision tamba na mbetu donc au continue ba intimité à batu. OK. Tamba kutana na nzela bazana attitude moko na ndenge kondiroza moninga na boye boza famille moko ba message na yo pour ba message comme na yo na bien ba osepela na yo. Mais yo moi personnellement enfin ngai moi personnellement et échanger dans pas grand chose quoi. Avant film wana oyebanaka déjà na Papa Wemba to boyebanaki kaka à travers film wana. Non. Bien avant Kazala, bien avant film, bien avant Kazala chanteur, comme à Papa Wemba, il se voit Jules Chungu, entraîneur à football. Oh, avec entraîneur fait joueur. Oui. Ah, on a matongé, na côté comme à parquet. Yazaki ses souvenirs, n'angeza bien, Zaki entraîneur il y a. Avant comme entraîneur, il y a Juventus, il y a Vijana, Zaki entraîneur, il y a Veono, je crois. Medeko ou bien Veono. Ils sont une équipe à Ngambo, Tourbillon. Ngambo, kuna Sokasi Victoire. Basé une équipe à Bango, Tourbillon, Veono. Ils sont à Tourbillon, on a Rodal, donc là, il y a Veono, on a Juventus, c'est comme Vijana. Il y a un entraîneur. Et après, comme un musicien. Zozakaka. Et na film ça des années après. Papa Wemba. Après La vie est belle, Mongali au joueur qui sont un film Msusu. Oui, na joué un film Mingite. Na joué un film moko il y a Roger Vadim.
Roger Vadim, mobile ya premier mari à Brigitte Bardot. Il m'a Brigitte Bardot. On a filmé Et Dieu créa la femme. Mais awa a tourné film Safari na Kivu kuna na Est. Na côté ya Rutshuru na parc de la Rwindi. To tourna ka film kuna. Après on a Diana Prewez dans les années 88, 89, tout ça, il filme à Safari. Et après, tu as ça dans les années 2000, apparition, documentaire, notre Kinshasa Kid. Il y a monsieur Marc-Henri Wagenberg, réalisateur belge. Il filme sur les enfants de la rue. Et tout le monde a Papa Wemba. En fait, tu sais, il y a beaucoup plus d'apparitions. Tu apparais ça dans le film de Papa Wemba. Parce que les comédiens, ils avaient les enfants de la rue. Et ils nous avaient demandé de faire une apparition dans le film. Juste après La vie est belle, bah retomber à film La vie est belle les acni. Bah porte une fungama qui va production mususu, bah pub mususu qui a ma carte juste après La vie est belle. Oui. Quand il va après La vie est belle, il y a peut-être certainement. Certainement, il y a un petit moment dans le domaine de la publicité. Mais la joie, la côté la structure, l'agence de publicité, pour nous faire la conception, il y a un film publicitaire. Et l'agence, nous avons qui rédacteur, concepteur. Donc, on peut concevoir, puis on peut comment. Histoire de la film quoi. Neti histoire ya pub ni déjà au salon ikangapé à l'époque au bat bako se référer nango lelo peut-être. Tant la bandi musala dans les années 80 à l'Intas publicité bon on a ngam na commun yango te mais na participa dans la structure et agence là ba film quoi ba Blue Band. Il y a Marsafco, presque tous les produits à Marsafco, il y a Tanguana, Will Simba, Blue Band, Quel est ton secret, Livio, ils ont plus de 80 spots publicitaires. Après 91, tant que Mindele Bayeko Kende, on a la structure, on a biso Ngamo Konde, na komi kokoma na litas wana ta lintas ekei na RG na agence auto sala ki na ndeko na ngai Georges nde biso moko moto bandi kokoma kosala ba spot na biso e ba spot ebima kuna ba sekele ya mosala ya primus tuta pondo tuta lituma sala mosala na primus sala mosala. Oui, yango tokosala yango tosala brainstorming donc ba soirée ya auto-pensée to travailler na vie Simaro na film wana bato mosusu bayemba na film wana lelo nakoki koloba ngo batuka ba Charles Mombaye vo oyo kaka ya kilo na donc c'est des amis ils ont un domaine de création vous avez koluka. Voilà quoi. Voilà, comprenez, Bébilo Mongali, ça fait quand même un temps. À jouer dans le film, à comprendre que ça fait aussi partie de l'histoire ancienne. Mais dans le cadre de Bimisango, la Mozinde, il y a une émission au micro populaire, comme nous avons dit. Et micro populaire, c'est une émission qui est une façon suspecte comme nous avons informé. Grand merci à l'équipe, grand merci déjà à la sponsor numéro 1 émission, c'est Malais de London, le champion. Et na bosanité Papi Kelly et grand merci également à la référence Christine de pour la confiance au bozope ça l'émission et puis nanga moko c'est africain na chauffeur moko voilà et tout ça bon Mongali combo ya scène mais Riva prénom nae oyo les balobaka papa na maman beauté là et Mongali juste après l'état c'est maman monyo soana yo moko personnellement au réaliser qui peut filmer que non voilà tam sous production il y a Mongali ye moko que non comme peut filmer moko o tam sous inspiré na La vie est belle. Non, j'ai inspiré dans La vie est belle. La coma, mais c'est des projets. Le projet, film, non pas qu'on a joué, mais ça, des vieux projets. C'est film Tokoma, oui. Projet, mais qu'est-ce qui empêche que Ebima Mongali, on a déjà comme on a mis les médias et cinéma. Film et Moussala, bonjour.
film ya mosala ya mosala okomi obandela après koluka financement nde nalobi koluka bato bakoki kofinance il faut bochiffre yango et ça coûte cher et bamoyen wana nango te il faut koluka yango faut dire qu'à un moment tolukaki yango mais après bon ekoti na batiroire parce que nde tozoloba na mboko nga azala na poto te nazala na Congo et so tobi tosala yango kaka ndenge tomona batéâtre esalemaka et tout j'ai rien contre les comédiens sont excellents mais bapréparation na yango na baréalisation na yango ezozala mpenza au top te par manque de moyens lelo autant tomona ya banigérien tozokamwa parce qu'ils mettent les moyens biso je suis persuadé qu'on met peut-être plus de temps na kofilmer que na montage mais so tali bango bamontaka ils prennent tout leur temps mpona komonter mpona komasteriser mpona kolandela son na yango tu vois il y a un gros boulot après qui s'appelle la post-production c'est la pré-production donc ça les met avant la production elle-même et après on a post-production peut être un temps fou et après c'est bien beau ça les loko faut rappeler koteka yango mais yango koteka ezate eloko esalami na memi yango te lor na sali na komoteka te eza mikate te eza nguba te eza mapa te oteka yango avant obanda kosala yango donc avant banda kosala film il faut déjà orise koteka yango et baza na confiance oyo bapesi bamoyen osali yango etango bateki fo bayebaka ekoleka ilelo diffusion ya bafilme na basale eza compliqué bato bakoma kosera bato na bainternet na banini bon c'est une autre génération tokoti na monde mosusu aussi eza mabe façon wana ya communiquer eza mabe te ya mabe te eza très bien makambo yako évolue te mokili yako évolue cause de so statique te tala bino botournaka na badclr mais à l'époque biso otourne na babobine e bafilme bapellicule et montage yango ezali na ciseau okati awa okangisi awa otala obandeli bien sûr tu vois bafilme otala bafilme bozokata bozomonte donc na bobine wana okati parti oyo osangisi na parti oyo ozokata barush na ye bapare mosu ezalaka mpona okole banini oyo ouais c'est tout un boulot non ça plan oyo odi ngai na oloba natenisi kade na ngai boye bon tochange angle yoke kuna mais mpo tozala raccord na montage na plan oyo il faut assistance wana ayeba nasimbeka na loboko à gauche akendeki et que na montage ezala cohérent qu'il n'y ait pas de tu vois donc ezalaki tout un métier quoi mais sikoyo bafacilité makambo ebele eza facilité ya mabe te eza pe très bien mais à l'époque métier mpe ezalaki différent ok voilà puisque vous avez connu Papa Wemba et non seulement na ndenge ya film La Vie est belle tobeta no mwa moke lisolo ya disparition na ye esalaka mongali ndenge nini ntango ozwaka sango wana mongali parce que tokomi na biso da koshite mongali ozalaka awa na Congo to oyo mpo ozalaka libanda ya mboka non nazalaki na kini naye na kini babandeli bisango wana batelefone effectivement ntango bazoloba zai na difficulté ya kondima yango ba 2-3 premiers coups de fil nazwaki naboyaki yango na fashe kutu bon nayebei mpe kazalaki malade na France azalaki malade na France ntango azongaki tokutanai na ye awumeli na kisasa te ake Côte d'Ivoire ntango bakolobela ngai basango wana naokanisa na bato bayoki sango kaka malade na France nasalaki rapport moko te na Côte d'Ivoire mais plus coup de fil continue non na Côte d'Ivoire na France na makufi na Côte d'Ivoire bangisi ngai et puis petit na ngai moko moninga ya danseuse na biso moko ya viva ekobetela ngai porte na 6 heures wana oyebisa ngai vi akufi moni yango elekeli ngai nabengi Jules Maso azali na France moninga na ngai Jules nadie na telefone azaolela
azolela na téléphone na comprendre tosoli kuti te na comprendre que ezalaki ya solo beaucoup latiki biso. Voilà, donc Azaraki malade parce que Liwa Nae, spéculation, il a été empoisonné dans le micro à Côte d'Ivoire, beaucoup la Yeba qui Liwa Nae et tout comme ça. Sima Liwa motoso ki ba loba loba ka otika ba loba ti. Bakanga ki balete, donc la ti ba tu ba loba. Motoso ya loba aibi kamaza ko loba. Saza ko loba ka na David seka motali boma. Ba ko loba na aibi que accueillir tiki biso, on a eu du mal à accepter yango si ko salini. Mais les oyo mongali so revendre tali culture na biso avant pendant Papa Wemba na après Papa Wemba tu te dis que non voilà ils ont la touche moko ya ya musique si non bon excusez quand petit là pendule sili la kaka yo mo de faire que n'est-il là vitalité sur la musique la biso Zaiko ezali si Zaiko oui bazali musique ezali bazobeta c'est vrai vitalité wana vitalité mo ezala ki boyete tozo kangoya lobi boy ko faire soni na we oh bu album boy tozo kenda ti na ba na victoire ko ka album boy ko bima ko vivre rose ba période dango ici il y a un lobby vie ça mokili ana ko évoluer ce que tu connais ba internet tu continue ba. Mais actuellement là ils appellent ba musiciens na éviter ba musiciens mususu bazo bazo ta mususu na niveau ndenge za ki liboso te mais bazo bouger quand même moi monde musical la biso riva. Ouais bien sûr bazali ba nyonso. Attends moi de nom oyeli vite fait na ah bah ça t'es petit fali ko boya été fali ça musana em kitoko petit faire ko boya été ça kitoko JB n'en parlons pas il n'a rien à prouver parce que ça là bah ouais il y a rien à prouver toi bah toi bah Goubal Jean Goubal za bah nomai bango yonde ya baba nomai bango voilà ni nèg bakata qui na députation ouais Jean ouais sûr qu'il mérite qui bien sûr bien que toi na seni yango te mais ça place des Amérique pour nanga il y a des députés nanga OK bien que naza na commune na Moambate na bon pourquoi parce que alinga ki kolobelela bango mais biso tokanisaka biso population na bino artiste également pas seulement artiste na peuple genre atambola na makolo et déranger était akotambola na papa et déranger était c'est pas qu'il faut tirer poudre pas bima bien c'est la bouteille kota pour abima la boîte non genre avec une base na population donc azali na place na ye kuna quoi ah oui batebe na mona kuna za yo voilà mais sinon à part Jean Goubal ils appellent mon musicien Redi Amissi oh ton grand problème Redi na bosani yote mona palais tana uti poto. Redi, tu te souviens, ça fait même pas 2 jours à Kinshasa. Bazaï qu'on enregistrait Nzembo Moko na studio. Angebi? Non. Tant que Renapec. À côté de la 2e chaîne. Il y a un studio kuna. Et Redi Azosa Nzembo, il faisait à Kotida. Il avait quel âge? 16-17 ans. Je vois un jeune là tout petit. Ah, ça va pompage avant aller quand on yemba. Ça vous pompage. Oh, il y a un boxeur, je ne pas. Donc, à Bimisi, votre temps, côté Bimisi, voilà, ici beaucoup. Après, waouh, mais tu as non. Mais ces personnes, on avait beaucoup les gens, on a Bémakassi. Oh, mais j'en sais rien, madame Bémakassi, beaucoup là, c'est pas ma Bémakassi dans mon toté. Bah, moi, tout ma petit, ma Bémakassi, parce que taxa ye vraiment kabona mabena batu to mona nani animateur akufa tika biso yo Junior Boyi ya animateur tika biso yo
Al Pacino, Al Pacino, tout comme ça. Mais personnellement, on vend fait beaucoup. Qualité, il y avait beaucoup. Non, en tout cas, on dépend de ma sur le bagage, on fait beaucoup. Ah non, on fait beaucoup. Oh, et l'équipe m'a sur là. Bolingo, amour, générosité. Aina motema mwa munene kwa pasi na yo alataka ngo lokwa soki eza ya ye nga nabelaki nasalaki AVC se na biso bokulu azali koya tous les jours chaque soir azoza na chevet na ngai ye mpe moto ya liboso atelemisaka na mbetu abetisanga tour ya ring tokomi nabeti tour na pasi non tobeta deuxième tour non kokate non tobeti azongisa kotinga ti ye mpe moto ya liboso abimisanga bando obetisanga tour na secteur na quartier naboni kodela ozoba elili okomi moko ndima likambo soki ekwei ndima yango accepte ce qui te vient yango te mte esala yo il faut toujours kodoki beaucoup eza il était très fort azali na motema monene epuis azali na bongo toperdre moto toperdre mpe gangi mwa gabar grand mayas koro ya kalejane premier toperdre moto monene toperdre moto monene ena komona motoko ntango franco akei esalanga choc lwambo makiadi parce que ye musicien ngana olinga mingi koleka musicien nyonso lwambo makiadi bokoli azolinga trop rochero tabulei aotoyene abadisisa ya tabulei na franco ntango akufi j'étais vraiment traumatisé mais musique ezocontinue naomona même nabiteke beaucoup la remplacer Yves Franco mais ezalaki na badire bapropos na ye azali kotenir na ndenge azali kozala na ezali na ye na respect bato bazali kopesa ye ezali barespect bato bakopesa Franco na bakonzi minene mais lelo oyo bamisien na biso bakomi batro pepele. Ok, voilà, bah, mission na biso bakomi pepele en tout cas bakoyeba ndeni kobongisa parce que Mongali aza parmi les artistes minene mboka biso en tout cas merci si il faudrait retenir quelque chose dans passage dans émission na biso oyo message ni Mongali au profiter dans émission oyo on enseigne bato nyonso bakolanda yo de partout dans le monde. Je fais merci na ndengoye na pendengo tuningai na lobo nga nazokanisa ponde navandi awa nalobaka makambo oyo oza kotuna na komemela ngo ba réponse tanga comme ndenge naloba eya par rapport ya situation ezoleka na mboka na babeni beni eza na Congo eya na Congo bato mosusu bakoka beni ezalaka wapi non beni eza na Congo baza koboma bato kuna tous les jours baza komassacre bana bamama tous les jours et depuis des années que sikoyo on dirait tokomi ko banaliser yango tout le monde yango capable mais ba artiste ba musicien il faut bolobelela yango ba écrivain faut ko komelela yango eza loka complot moko ezosalema kuna ba assassiner ezosalema kuna elobi eloko moko garçon yo komo yenani ouais ivoirien Arafat non Alpha Blondy okay. Ba Monique Boyawa pona ko surveiller ndenge ni bazobomaka bato okay. tosala ba marche awa ba marche salema awa la victoire ba nini pour la démocratie et tout ba Monique yaka ba kamera ya moto ba Monique on dirait yaka pour na kotala eta bato ba kotambola eta bato ba ka bomba ya moto lelo kuna na Goma kuna bazobomaka bato na Beni bango pe bavandi bazotala po basala ba rapport lelo bakoboma bato dernièrement Nathalie crise moi salemi babomi attaqué village moi massacré batou à 200 mètres il y a poste d'observation soit 800 mètres à poste d'observation à Monique pe bazotala
bako intervenir te. Alors tina na bango nini génocide et ça bango ba surveiller que effectivement bazo boma bango bien. Non, 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 il faut qu'on réagisse. Ndenge mo pe ba musicien na biso na osenga bosa lokwa ba musicien boza quand même ba musicien moko engagé. Bo sepelisaka biso te na baloyembo na ba voix kitoko na ba danse na ba malinga ya sika mais bo conscientiser aussi la masse parce que bango baza ba leader d'opinion. Il faut beau consolider Batonabino que bazo bomaka biso. Merci beaucoup. Invité dédicace Nathan ça t'a 2 ou 3 personnes balandio. Se permet couper sa numéro to sommes dans un poste à contact na yo. Non, yo ça na hôtel. Dédicace donc Gilles Massoua là déjà. Ouais, Gilles Massoua t'as l'obligatoire. Georges Ngaloula 4 ans 5 ans belé na mona bolingoté bolinga Georges. Il passe ça. Franchard, Nitumambu, Michel Kabea. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour la disponibilité et pour notre temps accordé pour une émission. Ouais. Voilà. Et grand merci, nous avons reçu pour vous l'artiste Mongali de son prénom. Arrive à question de parler d'actualité concernant l'artiste, voilà. Et tout au long de cette émission, nous avons parlé, il y a un film et marqué la génération presque tout. Et puis si les au film ils ont continué à marquer la génération, voilà pourquoi et Tokita tout sur n'arrive à Mongali, comment est-ce que le film a été réalisé et avec quel esprit le film a été tourné. Voilà, grand merci déjà à l'équipe de Micro Populaire émission Nabino, grand merci à M. Rifan qui sont et grand merci également à M. Papi Kelly pour la confiance nous opérons. Grand merci. Na Junior Mbouina Presse de Vie, Nabou Santé, le sponsor, l'unique sponsor de cette émission par sa manière de voir les choses, par sa manière de faire les choses. Lui, il agit avec responsabilité, comprenez que ça dit, mais c'est Malela de London, les champions, Champaza Kakamoko. Grand merci également à Bino abonné à la chaîne Oyo Bozarawana pour Nakolanda Bisso. Et voilà, d'ici là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vais faire mes côtés téléphoniques, toujours pour vous servir. Je vous dis merci et bye bye. Malela de London. On dit bon à l'effet, ça là. Malela de London, les champions. Sponsor de l'émission. Ah, ben voilà, Malela de London. Qui peut petit. Voilà.